solo, je n'en vais louer. Zara, Tendai Mazara. Tombola, Bana Changu Tombola, Bana Paris Tombola, Chante di Bala Tombola. Chibalela, 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 ay ay ay, Chibalela. Bandula ngondo okamte oui ba pe ko bina ngwana na baki yango na ba me laisser ba tenir rigueur tu c'est vrai sur la deux parties hein néo contexte n'a pas le contexte néo contexte contrôle ba pensée na biso pas le contexte c'est contrôler ba acte na biso ba habitude na biso on va vendre de chili bongo pas le contexte c'est contrôler papa chérie ça va vraiment hallucinante et ko kanko captiver mitema ba tu ko c'est ça ba sur matin na podium atteindre instrument hier au pola atteindre instrument ko kangisa azong sur le disque ça va voir na Tombola na sebe na maboko s'il vous plaît. Tombola. Voilà, ils allaient rendre boye. Kindoki. Ah, il dit que vous savez déjà comment papa chéri Soso. Vous savez déjà comment papa chéri. Est-ce que vous savez la papa chéri? Ceux qui vous savez la papa chéri, na ligne mutu nioso. Oyo aza awa. Ceux qui préparent solo. Pepa et logo nioso oyo sepeli go pepa. To pepa na to pepa. Pepa nioso go tema na ligne. Oyo monike to ya oyo pepa. Soko longo na nini, soki nini. Pepa. Pepa ngore que ambiance que tina bunia. Voilà, ok. Na comprendre que bana café, vraiment vous allez na posta ya papa chéri. Yela nonga bolingo na yo oezali lokola mbumeleki oezanga mokuwa lokola mbinzo oyo etonda saveur le sultan de Guinée o kaskas kito mobali ya malonga mokolo kaskito abengaki ngai ikomona présence à casque sourire mobali ya solo je n'en vais louer je n'en vais le corps Joroy International Roger Mando ma proposition de soasalaki ngai no kaskito mobali ya tembe pe asango boeleka na charisme ya bamoureux ba professeur bayebisaki na soki mokolo il faut telema isepe akokambela yo po mwana etinda akufaka nzala te eloba bakulutu mama paska soko ikokanzano dodo na sena
yupu. Tsoka, atokite, tsoka, atokite, atoka. Aïe. Nana Sebene. Ouais. Achokisa. Mochokakai. Achokita. Baba Nabalingo Batika Kolingata. Yolele. Isa Barakate. Jabo. So. Madele. Madele ndio militwa. Madele mama. Madele ndio militwa. Abela bado bobo madele simeli boss. Refu. Abela bado bobo madele simeli boss. Laza kadimo. Bienvenue Mwani. Hey! Allô. Mon capitaine, commandant Boukoulou. Jamais! Simba Loketo. Allez, toquez. Soit. Sana Sebene. Yevangeli. Nana Sebene le Dio. Baba Shari Wisa. Inoki. Baba Yoji. Baba Bembele. Kiba Eddie Murias Fabiola, bisogna mi vuoi la mona yo. La patrie, la patrie, la patrie, la patrie.
allez, si na robina, allez, si na robina, souvent les kiba mona robiana, allez, si na rolata, souvent les kiba mona mayuchi, allez, si na mayuchi, allez kiba mona luvelo, si na luvelo, allez kiba mona pembe, si na pembe, solitaire, allez, Susi na bobina, allez, Susi na bobina, Suva le kiba mona molata, allez, Susi na molata, Suva le kiba mona mayuchi, allez, Susi na mayuchi, allez kiba mona pembe, Susi na pembe, allez kiba mona lupe, Voilà, merci beaucoup à toi, le bois de Ben, Jean-Louis Manga, merci aussi. Comme ça, vous François Zouzi Mouyeke, Yaba Mouyeke de l'Espérance, merci. Nabana tout ya Kassavubu, donc merci Nabino. Bo Montraki, vraiment que Kassavubu c'est Miami, érotique à la Miami. Na Kei Papal, au beau réservat qui n'a pas chéri Jibin Piana Motopama. Je vous confirme que Kassavubu est là qui tombait sans armes. Donc grâce à Motopamba, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, et on avait senti que cette commune avait vraiment besoin ardent. Il y a comme on n'a pas chéri Jibin Piana Motopama avec tous ces poulains. Donc un monde de fou bazaki au rendez-vous grâce à Nana Seben Babi concept Yassika au primis à Sali la bière de bière la bière auto fêter dans indépendance les lopes au fêter dans indépendance ce que tu fêter wapi avec Motopamba papa chéri na changu non il a kindoki logique Nikolo tobenga ki diable mais na nenga bonzambe si donc vous allez belé wana to yambana to baluka to nguluma mabele côté pas ko tout ko luka ko to sika okendete parce que adresse ezaka moko fête pe ezaka moko place pe ko bine ezaka moko soko lingo bina pena bien o sepela o ka bien miso Likelema. Mais à Willy Golia Motaliboso. Donc c'est-à-dire, je mets sur route Likelema. À quoi c'est un mot Motaliboso? Pour ce que c'est Motaliboso, c'est la baningue zalate. Mais biso liboso to te yara public faut te ya toujours parce que grand leader yemo El Salvatore de la patrie te rabatu. On comprend. Talara niveau zo te ya batu parce que chômeur, talara chômeur et puis Willy Golia parce que soit muta suka. Ingesi mate banga batimbela angaza na kokoso kufuta kokoso pesa baninga même ata ba John Sambi na Paris baidi ingeza la ba kokoso donc on senti pena que non ma plein il faut te rabatu parce que solani même yemo le boss des boss El Salvatore de la patrie place Aza même Nzembo Betia Cardozo ya grand prêtre Cardozo mamba place Aza on senti pena que non azolo bela masolo le vieux Cardozo sala on senti que non. Donc, à l'idée, mon bodo, et ratarati ya kindara toujours. Nous via pesa biso ba passe nord. Donc, il y a un moment qui nous faut tout y a toujours bateau. Voilà, merci, c'est bien réfléchi comme ça. Ah, siko, à part wana, moi de l'eau à Kalisili. La bleu à Kalese belé, bah, bana kuluna, mais non, non, tout que. Et tout, maman, Mazara. Tout que ba Mazara, tout que ba Chibwele là. On les a ba identité. Jean-Marie Congolo. Papa, Jido Club, Maréchal m'a pété belé. Mazara. Mazara, papa chéri Mazara. Allez Congo Brazzaville, on mange un bébé, papa chéri elle est là, un bébé.
ayaya chibolela oloboko binaka binako oloboko nyataka chakilunga lukusa chibolelelele 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 mama na bana mama c'est mama mama c'est mama mama c'est mama allez mama c'est mama mama so bazalaka te o mama c'est mama allez mama babwaka te mama c'est mama bolingo yanga na ye ah confiance ngo yanga na ye ah allez mama c'est mama allez mama c'est mama eki sabata mama ezanini simanteri toke Kendogi di batata lusimba lubonge batata ba mama lusimba lubonge ya ba mami ayaya sulutani mokonza bawenge mukulu asimba miziki ya Kongo susi moyeke batata lusimba lubonge batate ba mama lusimba lubonge ba mama atata sulutani mokonza bawenge mukulu asimba miziki abanina bakotu nangai suke wapie benadele bakotu nangai okei wapie bakudina sulutani loshenga ndwe batata lusimba lubonge batate ba mama lusimba lubonge ya ba mama atata sulutani mokonza bawenge mukulu asimba miziki ya Kongo Saint-Paulo Kanka 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 Banukiri Toke Simba Toke Ale diya di bolele mama mama na bana diya di bolele mama bana balobi kuna balete diya di bolele mama zoga balamba ki wandu na loso diya di bolele mama egungo bazo zela ya suve diya di bolele mama bande manche bento na tere diya di bolele ale yo telema toke diya di bolele mama mama kanga 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 kanke kanga kanke ade mangele e ba koko banukiri soveli de asibiya di bolele mama ale mama na bana ga biya di bolele mama bana changu lobi amabele tozali biya di bolele mama bichu bedingi agatobina biya di bolele mama sege menyo maniata. Voilà, merci comme ça na bandeko to bazota la biso to pesaki espace na artiste akoka na ko s'exprimer donc biloko soki boye lelo déjà na Pascal wana na terrain municipal ya Manchester na Masina bokoyoka ba biloko nyonso et puis ba bunya ezali ba cri belé ba danse belé ou boya ko savourer Samuel Eto Benaden Chibwelela tant to pesaki vino ekoki peut-être moi bambote na bandeko tout batalo à travers le monde entier parce que baza tellement belé tous ont couru peu derrière le temps. On a aussi beaucoup d'images où il faut tout ça tout à l'heure, il faut tout là qui s'appelle bateau concert à Riben Hotel. Bon anniversaire Mr Jean-Paul Kolela. Place à Bambote belé quoi. Na pesi Madame Belis Lumengo à Luanda. Place à Bambote belé. Ornella Chiswaka. Place à Bambote belé quoi. Maître Zandu Saou Nde Auto Zafrique place à Bambote belé quoi. Dienzola Bambote Nayo donc
abandi pe koto yobika raptal ya masolo donc ya big deal BCBG donc na pesi na nuye moko place aza quoi El Salvatore de la patrie ya Motopamba bambote belé na pesi gouvernement ba chef du mignon Magnata bana mai tout pe ba konzi tout bambote belé quoi na pesi Sarah Lodi à place aza bambote belé bon anniversaire ya yo yangwana quoi na pesi François Mukeba place aza bambote belé Tito akusanta na Londres tetenda ya Tony Iloka Bongo Guardiola Jean-Marie Kongolo Yannick Lukelu masananga bambote belé Roger Bisalu yo yebishaki lunga lukusa Chuda Lomingo Diogo Lomingo Basura Matu place oza bambote belé Enoch Mpaka bana ma campagne Dieu merci Mpaka Cheche Lewis na pesi Chief Kaboba le vampire du dollar Boris Kabouika balobi l'architecteur de diamants PDG Petit Béard place aza bambote belé quoi Pichu Bidingi. Merci. Eric Chipanda, Babizé Belé, François Moukeba, porte-monnaie magique, Bazé Belé, la dernière. Bana Massina, tout le lobby quoi. Message na bana tu ya. Bana Massina, mon anabino yo Ben Laden. Dega Mikolo toke balinya Saint Paolo akei. Pour beaucoup ba surprise, papa chéri même musique côté musika. Bana Massina boya, bana Chang babi Massina déjà mon mezade ya papa chéri. Massina était ya Motopamba El Salvatore. Donc mon anabino yo. Samuel Eto mwana atanga binana ba webika kati na bondeko webika ba masalanga ba des trophées ba moduru on se comprendre ba mbote belé lobito kutana kitoko makasi ben la dernière. Merci Samuel Eto Ben Laden. Merci d'être Tina Ilenda. Merci beaucoup. Voilà, Saint Paolo Mbokati Boni, ça va? Ça va bien. Tout solo là prochainement Saint Paolo. Moi mbote na bandeko to batali Mbokati na biso bazotalo partout dans le monde entier talaka RTJ Holt. Bazotala biso partout. Ouais, na pesi mbote liboso na président na ngai, mon boss, oyo azosala ngai mpo nazala. Mpo mokili. Est-ce qu'on commence à moi voter yaya? Mokili mba oyo ezoyebaka Mbokatie. Matisa pe micro wana. Mbokatie Saint Paolo yeyo. Nayebanaka na ngai te nazali na ngai eloko te mais papa chéri loko aza na pression wana na vision wana ya kosala moto azala na kati ya mokili. À part Nzambe ye pe aza na batalango yango nazali Saint Paolo sans oublier na pesa bato basala kanga pour que Saint Paolo Mbokati kende émission tout à transport Zeke Kongolo les efforts payés Kolomoni l'œil de l'Éternel Lizi Kaka Félicien Esanga Michou Lukusa grand déclarant na Boma Matadi sans oublier Dimole Lukusa Firenze Mayokolo na Kaunatra, Jean-Jacques Sungu, RJCC, le président des présidents, Claude Lukusa, Vieux Zoro, Papa na Jonathan, na Illinois, Motema ya Mama Suzy Kayala, beaucoup la Karimo Leka, Yaya Yangwana, Tete Kabalix, Mimi Moulanga, le restaurant, Louis Blaise Londolé, NBL, Timothée Ngontita, Silva, Simba, Merci. Star Anjili. Merci. Merci beaucoup. Na bosani te pona kufeli wewa nanga memaka. Mais condoléances na ba wewa tout ya limité à première. Bongo Rodrigue Fidaouz. Pona perdre wewa nanga memaka nga ya kufi. OK Fidaouz. Julien Mopila. Merci beaucoup. Merci. Donc un peu du côté de la régie. Donc là c'était Saint Paolo. Merci d'être passé dans cette émission BCBG News. Donc là nous allons avant de recevoir Blanchard Mosaka avec le manager l'international Roger Ngandou qui sont déjà là. On va devoir prendre un élément transitoire, question pour nous de se reposer un tout petit peu et pourquoi pas aussi prendre la meilleure bière qui est Nana Seben de Fouaté. Fabiaza Mouenia ou Takata Mafuta. Consommer premier skin donc. Déclarant Galou. Wadeben, Jean-Louis Manga et Abou François Zouzi Mouyeke Bamouyeke de l'Espérance.
merci à toi, Abou François Zouzi Mouyeke, Abba Mouyeke. Nous recevons le manager, l'intendant Roger Ngandou avec Blanchard Mosaka. Je commence Likelemba. Mais à Willy Golia Motaliboso. Donc, c'est-à-dire, je mets sur route Likelemba. À quoi c'est un mot Motaliboso? Pour ce que c'est Motaliboso, nous sommes là, Ningue Zalate. Mais biso liboso to te yara public faut te ya toujours parce que grand leader yemo El Salvatore de la patrie te yara batu on comprendre talara niveau zo te ya batu parce que do chômeur talara chômeur et puis oui kolia mutu parce que soit mutu suka ingesi mate banga batimbela angaza na kokoso kofuta kokoso même ata ba John Sambi na Paris ba edi ingeza la ba kokoso donc on senti pena que non ma plein il faut te yara batu. Parce que sur l'année même, le boss des boss, El Salvatore, de la patrie à Place Hazard. Même Nzembo, Betia Cardozo, il y a grand petit Cardozo, Mamba, Place Hazard. Au senti maintenant que non, Azolo Bela Masolo, le vieux Cardozo à Salara. Au senti que non, donc, à l'idée, mon bodo, et ratarati, il y a Kindara toujours. Le vieux Pessabiso va passer à nord. Donc, il y a un moment où il y a photo, il y a toujours battu. Voilà, merci, c'est bien réfléchi comme ça. Ah, Siko, à part Wana, moi, Blo à Kalisili. Babilo akaleze belé ba bana kuluna mingano lingate tuke mama Mazara toke ba Mazara toke ba Chibwelela wana za ba identité to Jean-Marie Kongolo papa Chido Club Maréchal Bapete belé Mazara Mazara, papa chéri Mazara. Allez Congo Brazzaville, on mange un bébé, papa chéri elle là un bébé, oh ya ya, un bébé, oh ya ya, un bébé. Mazara, t'es Mazara. Tombola, bana changu tombola, bana pari tombola, chante di bala tombola. Chibalela, 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 ayaya chibolela, ayaya chibolela, kuchu kuchu chibolela, ayaya chibolela. Olobago binako Olobago nyataka Chakilunga lukusa Chibolele lele Chibolele lele Chibolele lele Chibolele lele Mama bana Mama c'est mama Mama c'est mama Mama c'est mama c'est maman, allez maman babwaka kate, maman c'est maman, bolingo yangana ye, confiance en moi yangana ye, allez maman c'est maman, allez maman c'est maman, et qui s'abatta, maman, Toke Kendogi di batata lusimba lubonge batata ba mama lusimba lubonge ya ba mami ayaya sulutani mokonza bawenge mugulu asimba miziki ya Kongo Zuzi Moyeke batata lusimba lubonge batate ba mama lusimba lubonge ba mama atata sulutani mokonza bawenge mugulu asimba miziki abani na bakotu na ngai suke wapie benadele bakotu na ngai oke wapie bakotu na sulutani loshenga ndwe batata lusimba lubonge batate
Voilà, merci comme ça. Na bandeko tout bazota la biso, to pesaki espace n'artiste à koka na ko s'exprimer. Donc biloko soki boye lelo déjà na Pascal wana na terrain municipal ya Manchester na Masina bokoyoka ba biloko nyonso et puis ba bunya ezali ba cri belé belé ba danse belé belé au boya ko savourer. Samuel Eto Benaden Chibwelela tanto pesaki vino et merci à toi, Bou François Zouzi Mouyeke, Abba Mouyeke. Nous recevons le manager, l'intendant Roger Ngandou avec Blanchard Mosaka. Je commence avec Blanchard Mosaka. Merci à Cetram chez Godewe Tunengo Zotalabiso. Merci aussi comme ça à Tony Kirch Munduki dans Monisco. Donc un grand fan de Papa Chéri. Vraiment merci. Un message comme Elibiso. Merci Nengo Talabiso. Blanchard Mosaka, bonsoir. Bonsoir William de BCBG. Boni, ça va? Moi qui tourne l'intérêt à moi, Papa Chéri, Papa Chéri. Malgré tous les OPMAT, la production, et belé, la producteur, baza toujours que c'est bousculé pour la arracher, mais à Papa Chéri, j'ai bien peur. Le bien avoir mon son était na RTNC na scène politique après 2 ans, ba kata makambo. Parce que dès d'abord chaque samedi dimanche des concerts, to mela to kina ba. On est OK c'est très. Ba ko tira so poison pamba, miso zo beta moté. Papa Chéri le bakango banakala. Mais miso mo kasala kana te ya bina zali nyoko. Bino mo na nubo ya nuba pondu mukile mo na bino bona musala moko. Pondu bale yango isili. Mais linyoko salité na bangulu bale. Ye mo linyoko bole ya mubesu. Bole ya kotokisa. So boniki ya komi fufu akena izini bilamani so rappelle même linyoko bacha ngo fufu. Après fufu ana misala tala. Salité ne sous le toko. Linyoko tala babu Papa Chéri mo sans album a ko sepelisa batu. Ko lata na e ko sepelisa batu. Ko yemba na e ko sepelisa batu. Façon ko vivre. Donc tala tous absolument ngana 17 donc écoute depuis des 20 ans. Donc tout ça toujours fidèle na yi. Alpel na rabiso. Obenda kambo kezanga kadena mais mibi bakota raté. Mais que ça te bele bakadena tu chakala bakumba. Ça zo bazo buka ngo. Tout un album te zo beta ba concert bele bele. Ba to zana ngo zo bolate ba komba bata ba programme à télévision. On a bolé na Bodestin de Palestine. Et ça pays on a mso komba livre. Mso autre on a vu na likina TV na oh mo ko prendre sur likina TV ko longo c'est pas Papa Chéri. On a comme yo masolo ba voiture mso teka ba voiture ke sendo ba bi musicien ba na ko yemba rebele ba voiture to teka ta sendo awa to yemba kolongo va kolongo lo batikela ba journaliste na zo regretter le potenza te mais to lo baka ka ndenge zalaka biso to lo baka na proverbe boy ngolo so kabile soza comme cause la merci te pour lui liwa mais on l'accent de la maille na pese bon moi ba fanatique belebele basi ba yimba ndenge musique ezalaka moko saba ngwa ifo yeba pina koyemba oyeba ndula ngonde ko karante oyeba pe ko bina ngwana ba kiyango ba me de seba teninga rigueur c'est vrai sur la deux parties hein néocortex n'a pas le cortex néocortex c'est contrôler la pensée n'abso pas le cortex c'est contrôler ba acte n'abso ba habitude n'abso on a vendre de chili bourgo pas le cortex c'est contrôler Papa Chéri ça va vraiment hallucinante et ko captiver mitema bato et ko c'est ça ba so matina podium atteindre instrument hier pour là atteindre instrument ko kangisa azong sur le disque ça va voir na ina ko ba boulot donc bref t'es bien follow ba so de insiste non ça va mboti ndezala mais le 30 juin nous avons lelo donc on a terrain massif beta bango 2 système adelu nana sebe na leki na ya na ye petit quartier te leki na ye petit quartier ya na ye nana sebe OK donc il m'a mis ma petit quartier ya za ya OK pour y pas un moment ne volumineux toute façon fondation pas donc tout à l'heure quand la tête écoute un terrain machine à Manchester on avec Bina Damamoto pamba bien ba bloka bongonde ba plein wana nde boyiga ilamba na ndenge zalaka quoi accompagner wana ya mamoto était mal sur 40e page sur 50e page voilà manager tozo beta tozo pe maté
Il y a vraiment que vraiment Papa Chéri reste la star la plus sollicitée et surtout que orchestre Wenge BCBG tous a tourné dans Nenga Osaka. Nenga Blancha Mosaka Otikoloba. Tous un album na marché mais ba œuvre na ye oya bimisa et tout ça la qui fondation na la solide. Bah ouais, Papa Yoji, alors merci infiniment. Bah producteur na ba fan au bazo sala et confiance. Allez-y comprendre que week-end est comme il saturé. Mais il ne sait rien faire d'autant plus que charge les news tout la musique congolaise les autres plaisirs dans Moutunaï. Et ça va parole moro flattante mais c'est le seul artiste qui joue et qui a rebeté 4-5 prestations scéniques à la file de la semaine. Donc du coup, je tiens à remercier infiniment au nom de Papa Chéri Bin Adam Tombaba qui est le patron de ce groupe. Bah news tout bah élève finaliste news au Bayaki en matinée dans l'hôtel urbain. Donc vraiment ils étaient nombreux. Faites des alaki total, merci infiniment, c'est une partie remise, on se reverra l'année prochaine. Et na soir wana katante aussi ce qui concerne wana tozaki obligé à remettre na extrême ma campagne de toujours ba mikolo le week-end complet. Donc Bin Adam encore à côté qui public mo select au bandaki kozela ekuna au ba uti de partout na monaki présence ya Kamika Chama l'ami du pétrole na monaki présence ya Samantha Bailongandi azalaki pewana. Donc c'était vraiment super tout que na concert wana jusqu'à 6h du matin et après m'a quitté pour terrain à Sosa et bandaki kozela on a 3 concerts dans le troisième mi-temps avec Nana Seben. Donc c'était vraiment chaud, l'ambiance était totale. On a joué pendant 45 minutes. Donc qui va minute qui prévu pour la prestation scénique, il n'y a pas chéri la personnel là. Tant que l'on a tout qui est coupé mon semaine Oyo, mercredi et jeudi, séance et répétition, mais tout à l'heure déjà. Tous abongo na masina na terrain on a BKTF moto pamba biboye binenga salaka tango ayaka kobeta kuna deux bandes wana ezalaka confondues ezalaka réduites en une seule bande par la marée humaine. Donc bosala ndenge bosala kawana côté musique c'est un acquis, vous êtes sans ignorer qu'il faut la bonne musique et tout et que côté on a boza pemeni aéroport pemeni Njili masina bolela teni c'est pas pour rien vous béni Papa Yoji actuellement à cause de savoir binoté quoi. Donc du coup je tiens à remercier infiniment son éminence Maître Kazil. Donc merci infiniment à Procureur Bonheur, merci infiniment à Bavon Lengelo. Et je n'oublie pas le voisin le plus proche de Papa Chéri à Montfléry, Coréen Binaka. Merci infiniment à Jean-C Katakata qui est à Kinshasa. Et je n'oublie pas Eric Ngwasuma avec sa soirée chaque mercredi, soirée Liputa. Et tout à l'heure là, nous avons une fiesta avec Patrick Kadogo, notre partenaire. Donc voilà quoi. Voilà, merci Blacha Moussaka, tous au cas dernier dédicace parce que tu as vraiment la souka et temps, nous sommes déjà partis. Ouais, on a